Congo France. France.com, site ya Congo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com. Voilà, fidèle internaute, merci d'être branché sur www.congofrance.com et tous les amis de Franck Stemay, merci d'être là, en train de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, vous savez que nous parlons toujours des artistes, musiciens, comédiens, toutes les stars, bien sûr, de notre pays. Et nous sommes là pour promouvoir notre culture également. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de cet artiste musicien, bien sûr, Kabossé Boulembi, parce que ça fait un bout de temps qu'il ne passe plus chez nous. Et puis, il est en train de travailler, tout ça, la moins évaluation, bien sûr, il y a l'album Voici l'artiste, Zaralaha, moins évaluation, depuis Bima, tout ça, un point de presse, depuis lors, tout ça, comment on a été. Et puis, apparemment, à côté les Mirabatoumois trop, départ des poteaux, va et vient, on ne sait pas aujourd'hui, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fabregas? On a reçu Bonzo ici, il a dit, Aébika bossé bien, qu'on a place Bazaza Lola. Sans polémique, mais comme l'artiste est là, avec Outi Europe, je pense que sa tête est fraîche, on va discuter avec lui ensemble, mais aussi parler de ses voyages qu'il va effectuer bien sûr le mois prochain en Angola, grâce à Paolo Tudilou, avec Tudilou Event. Bien sûr, il va se produire là-bas. Bon, tu habites où, mais là, comme en Angola, et comme il y a un peu là où, mais là, on ne sait pas. On va en parler toujours dans cette émission. Mais en chantant, trop animé, puis tout ça, moi, en Angola, on a parlé encore surtout, ce que c'est dans cette Kamaka. Au moins, avant goût, bien sûr, il y a un concert, il y a un peu là. Où, mais là, Kabossé Boulembi. Mbouakanda, Pela, ça, mon bonda. Bonjour. Bonjour, Franck Stemay. Bon retour au pays. Hein. Merci beaucoup, Stemay. Merci vraiment. C'est la présence. Mais Mikili, ça va. Une semaine, tu es fier. Non, c'est. Yango de désolé, c'est pour Mbapoto parce que ngaka bosoyo naza antiquité na Mbapoto, hein. Surtout na bani ko zongisi la yo na bani tangela yo ba nombre et ba voyage na Poto wana avant na komani na koma avant souffrir na bachilo bakal bani. Eza utuma moya mambata c'était là qui trop. Non, nga le la raté. Natika Itanatan, ils ont parcours à vie. Donc, il y a qu'à bosser, Marambapoto et le Bélangarien, puis le Bélangarien, parce que na âge déjà, excusez-moi, il y a 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans. Na ba généraux de fois, tout le monde ba voyage. Et le Bélangarien, tout le Bélango pété, il y a un pété, tout le Bélangarien penza. Parce que c'est la honte, surtout on met à Massola, Marambapoto, et c'est la honte. Il faut bouger à la paix. Normalement. Tant on a bougé, t'es à Wakabosa local. Ce que tu as bien dit, on a bougé dans ce comme ce problème. Ah, nani? C'est le bout de l'année. Ah oui. Numéro na zagu na selo. Oui, toi là gina. Ah, perdu. Tu as bien vu notre kemba gina kin. Te ngana kemba gite na kemba ndehina ta mo ma muzo gena ngai ngana kemba gite puis na gina viseur au kemba la raté parce que ngaza déterminé. Là ça mon bonda malgré moi. Voilà. Voilà. Non. Obigo lobi bien. Obi bien bien. N'appelle ça mon bonda. Mais Mamousso avec. Avec mon bonda. Mamousso wa chama kelele avec. Là c'est ça aussi. Il faut tout ça clair. Mamousso wa chama kelele là avec. Il y a solo. Pour mon vie à moto. Vie à moto, il faut to lo banenge nini. Il faut parcourir ça là. Au sali pena chemin à parcours batu bazo mona. Et puis batu bazana histoire na yo. Au lieu que derrière yo, montazo tindiga yo, derrière yo, bazo salelo, bazo taelo nzela. Allez, lobby. Expliquez sur nini. Expliquez biso rien. Biso to ba to autre non. Na ya na mokili. Likamuno so tu ezala malama fona kutana nango. Naza mobali na jali na kokende quelque soit ba mbonge, mbula bakake. Naza déterminé na kokoma. Donc lelo vraiment Naza déjà fier. Faut na mise à la moins fier pour en tout cas faut na mise à la fier. Pour en tout cas na bosser. Pour bosser. En tout cas na bosser. En tout cas moi je te félicite. En tout cas c'était moi il faut te le bango bien. Hein ka bosser 2006 voici sa monteur. Zora titre. Donc il a un disque donc ils malgré moi. Kasi ngo déjà malgré moi. Et où t'as parce que to bandina nous avec ML Manu on est bien pour y prendre mais là qui en tout cas on a ça merci vraiment na habité Manu Luvaka et passe d'aller sur Hollande émission où on a beaucoup tout na en tout cas ML on a osengo merci et belé na oyo sala parce que andima le risque à l'époque
na beta ba porte va produire album nanga mais bato baboya babi ah ka bosser voilà mais avec ML Manu Luvaka hein, les célèbres angolais vraiment tozala na pe na Angola et wa tozala na ye mutu amisa pe na ba moyen na ye a chembongo na ye ko mo excellent mo dimi ta ba ker kaka Visa bolingo na yo eza moniatoro nasuka kisana njili na checking ya pamba bongolo ba mabenanga na miswa bato iyo na pepo nga na tarmake na zozela Manu Luvaka ata na defi bongongo ya soso pona lela okuyukanga te. Vous comprenez? Alors merci Kabose Boulembi to ke na bilo malembe mais Kabose Boulembi depuis année ebandi to bana na biso moi bien to bana ki pena moi bien mais to comme en avril ben événement malheureux se poursuivre to père de papa Wemba d'abord wana to ko tiro lobele titi année aussi là to yamba ki yote to père de papa Wemba to père de Messene Logola Echiomo to père de Lola Kadogo wazali collègue nayo azalaki tout au père de Batuma Ebele Kofi Olomide père de papa wazeko Koufeli papa donc ben événement malheureux wana Kabose Boulembi taki artiste mon na mboko na biso to pensaka na yo tu peux dire quoi yo moko tirer leçon nini sur le plan artistique ou na vie artistique leçon pena ekozalate on a retiré parce que liwa eza destiné na mototo nanga na Frank Stemai na mototo wazali awa un jour passage obligé au Roleka mais na biso di moins artiste et musicien ceux qui sont comme la biso et comment on dirait ba problème non non le beza problème te liwa eko tant bato mususu bazo kufaka musu na semaine moko to na mois moko bato ebele ba kufi bato na tolobelaka bango te baliwa na bango eloba maraté parce que ba ibanité ya biso ezoloba mboye parce que bato bazo kufa baza ba célèbre alors liwa pe eza lo moins interpeller biso oui bien bon mais ça passage obligé ata lobby nini osali nini suka okufa mais dis-moi et l'autre na ko retenir ezaka que non ils ont la mieux entente amour ils ont entre nous est-ce que c'est possible dans le monde de la musique na monde de la musique nga na koloba na koloba na monde de la musique musique nini ya Congo musique ya Congo tout dans la Congo non non comment ko croire non ngai na ko croire ngo te déjà le mona websa na démontrer non jour papa Wemba kufa kana ba micro na bino o tolobati que non liwa papa Wemba il faut être abiso nanani machin ta la vie a kufi bobo mais kaka au moment où vieux beaucoup akufaki kana matanga na ba conflit zalaki o ya lobina o boy o ya boya ki boy o kuta silika ki boy o akenda ki boy ya zola kisanini basale ba organisation eke boy ba conflit de Jezali oti lelo ils ont continué ya on azo ba kenga na prouver que non na limité na biso ba kabose boy eza mususu na kozala un peu réservé ko kende verbe artiste congolais mais tout na selfie ça lagi bien nazalaki parce que eza passage obligé ngai nazolo bango lelo zena démontrer olinga kabose na kufela mama aucun musicien congolais ya ah bon nazala na collègue informé batute baebi nazala na collègue moko musicien Lisha Shombo en Belgique nazala na ba collègue na lokwa Papi Mboma asalanga plaisir na tilokole zompa ba pegin sasa dis-moi na mona kaka média mais il est message il est partout mais c'est bayati mais na ko comprendre lo moko boye musique à Congo faut que on a anglais moko boye anglais nini donc moninga na moke na bango ce qu'on a défi na parler non na oyate na parler na yo penza na roya di moins tantôt so usi problème na roya ko exister yo ceux qui sentiment netindinga ya ko saluer na ko saluer yo ceux qui te mais nazana yo bien non mo ko na pesa attaque kabose te nabi entente ezali yo nengo zaboye yo kanisi ndo zaboye bato ba collègue no mususu wana ozana kanda na bango ba magi lokamba bandani wana kanda na bango te jamais on comprend donc problème est ça que non soki sur le plan musala bozo sala et kende bien te okoki ko pesa conseil okoki pe ko loba parce que musala nyonso tout il faut eza et défendre maka na cadre wana tokoloba mais na monde lelo to na politique moko po teka disque fo boya moninga
poteka disque fo finga poteka disque fo telemela bato po mokilo tchaoka et puis makamona ti lelo ezali mais kabo se yo peka mo boy bato ba mona kio tam susu pro ono ke mikili to ake gentil la bato depuis pour te funga melo ah démarrer Fabregas ça la que loko te quand même mais tout monde na ba émission ba collègue mususu na aéroport nous sommes na aéroport au démarrer Fabre to ebite mais kabo ce qui se passe et pourtant tam susu na ebite kanongo ya nini kabo Fabregas alinga ko mwa mingi quand même Frank Stemma lelo bina na olobate ko banga ko lobalelo lelo na koloba na ngai te lelo na koloba na nga ba makambo wana te ngai nde na za na vous avez défi ozo ba vérité yo poser nga question musala so poser nga autre album na yo ndenge ni neza boza wana osunga bandaki na yango to bandaki na Patrice Montel yo na deuxième album voilà yango na oloba genga pena na nina otanga ba komba ba tuté awa yo bimagene longoli kombo mukolo je pense boyela kinini toyela eloko te problème eza te nga pena do bango tu ba bandeko na nga ba frère na ngai donc mabe pena eza nango te donc bato pena na bike bino nde bongalisa ngo ngali c'est le côté parce que mimba loba ke no Frank Stemma comme ça bongo pas kota na label afali poupa yango mo za part bato na ba WhatsApp zambe vraiment la belle na ebite la belle yo aussi yego mo na saison na biso comme ne secret bimi arrête Eloko na la gana fali bien donc c'est un pote c'est un frère ndenge ba faire rigolo baza ba tourner surtout baza do ba mise tout donc ba vient na biso tout baza donc en tout cas to solagane bien pena très bien microbe donc ngane microbe ezate mais ça na makambo ya balabel wana te non et rien de po mais ça ga non ils ont est-ce ba tourner ba mo bulaka bo seka bote na lobia to yebilo na po wana te ya osili kama kasi no soki bozo oui ya bilo musala ndeni mutu muso apesa face aboyaka bato te mutu moko apesa face ke ye kutu na makambo wana te mutu moko apesa face ke azalaka bien na bato to mais na basese champion na kopopola bato parce que nga na l'habitude moko ke non soki nayokaki oloba ye mabe na nga moko na se natiki soki komi annexe soki fourmi akoti nga na motu na oyo osongo na micro nga naza bongo kasi te naza siko ndenge nazaka nde nazalaka nazaka nde nalaka Frank Stemma nazalaka kabose oyo bato bayebi mais problème na ngai ezaka keno liti na ngai ezaka keno mosala oyo tozosala topesa yango valeur mpe na barespect ebele donc nga kabose nakotenir balangage ya faute envers bacollègue soki namoni likambo moko mabe nakoki kopesaka atoli napesi kaka conseil ke non tala kaka nabiki yo mpe en tout cas Stemma mikolo yo ndire tomboki mpo baquestion mosusu mpe omopose kala ezalaka te sikoyo ekomi koya lokola ekomi oya donc ngai problème na ngai azaki non kabose je suis l'unique à mon genre kabose est l'unique à son genre naza na façon na ngai nakumbelaka baplan na ngai bien que musique ya Congo il faut futumuka surtout bino bata wenge bino ne buluka ba problème makambo yala nango te kala mais wenge tango ina makambo ba polémique bino tu bona mo virus na bino mo batika bino nzoto rien biso toza bon kabose d'abord à moi na général de FAO aza mwana bozi aza mwana le roi de la forêt place na sukili wande sika tozo nzatana baba pona kabose nzatana ndeni zage ozompana omoni toza boye biso ba forme nyonso tout omoni nga kabose naza boye o kabose bayebelaki bongo te oui bien bon nazaka nanga bongo te mais naza mpe formé na makambo oyo ezoloba wana akabose bayebelaki boye te po soko olingi oyebela nga bongo parmi bato basala fierté ya Weranson lelo bon parce que dernière occasion ozalaki maison mère et on dotango mingi Weranson kabose métier na kanti ya mwana c'est-à-dire bato basala na fierté tozi ba ferré ba la coste banane bah, héritier Lelo, par exemple, Lelo, c'est le dernier fils qui est sorti du groupe. Pourquoi à la cantine? Te nga nde naza awa na maison mère na ko sala parcours. Nous avons la maison mère te. Naza mona maison mère parce que maison mère ya lokola ndako ya papa leki na biso. Le papa na ngai parce que na sali 10 ans na Big Star. 6 ans na maison mère. Ozo comprendre. Na koki kocha komicha te nga na quantième. Biso no surtout abana jour au mona le roi de la forêt oza père na biso na banti nazalaki na RTNC vite fait to solaki na ye abisa kabose kuchapo ça l'a plaisir c'est la toute première fois banda na bimandako vraiment to suite plus de 1 heure de temps makambo ya ebisa kinga mona lo bango na TV zate vraiment
toujours bato na musika ti eza ba piste moko apesi ngai eza ba explosion banobanga no pamba non okobanga koma sokela zamba moto ekosila bakolianga mo nga nakendaki la zamba te nga nakendaki la zamba te kokanisa te ke non soki na la zamba nde olakisi bolingo yo soki non nga nakendaki la zamba te ngai nakutani na vie na biso na père na biso na kuzu na angle mosusu ye moto abengisaki nga kabose ezaki par hasard te non yaki na mémoire ya papa wemba kabose oza yaka mosala eza mbala moko nake tosolola omoni bolingo kolakisa bolingo te ke na public boye bamona ke non mwana malamu ozo comprendre toyebi ene mosolo ozoluka te alors nga kabose nazalanga bongo te nga natiki bato bon CCT mais normal amoni biso tosala ba succès normal biso tobeta mindule normal tozoko mi compliqué te kabose bulembi tobandi na tindi kama matiti te wangani iloko aboma toye na Kinshasa na mbrusu lelo oyo ozakala ha mais kabose bulembi na nsima awa peso répétera ta bâche eza te vraiment nyonso eza nini manque ya management oyeba kosolola te problème no yakani to kisi yango baninga basimba oyo bangaka nango ozongaka kaka na bwala do banoko na bina bana kise o bashaka na nsima miziki na bino boyebi ekiselanga ate kabose ocontredire nga te to le monde musique je suis désolé c'était moi na désolé pour la vérité en tout cas na désolé bina na désolé pour vraiment soki pozwa nanu po basha ya na nsima il faut ga bakisi otanga bakisi te yo nini esala kozwa bashe te yo loba moni esala kozwa bashe te nga aza artiste oyo na travaillera déjà na bato ya bashe wana en partenariat oyebi ke lelo nde toyebi soki awa na kini ya lelo eza artiste moto akomi kokende vers sponsor et puis eza na valeur nini eza na valeur te non mais ozala nango kaka kama obeta ta bandule bana mayo depuis ezalaka ebimi obeti combien de concert na Kinshasa depuis ezalaka ebimi tobeta nanu trop ebele et je te jure et en plus na bien tokobeta obeta baconcert mosu ebetama na kini awa tike ebeta kaka te mais sponsor alibere te azumwa eloko okosa wana okosi onakosa ndenge nini tokosa nga nazoyebisa yo miziki ebetama na kini ana okritike yango te banoko mosusu babeta miziki ya visibilité mpo basentir ke ye mpe aza riba likolo or ke nga na discipline nanga mo boye wi nakobeta yango mosusu na moi ata mbala moko to mbala mibale soko oyika bose akebeta na kermes to foire bapianga kashe fo ezala bongo me banoko tomiyebi okobendaka tuku bianza otiango na dépense mibetisa miziki ekoma yako mibetisa mon frère merci beaucoup moni nga nabetaka miziki na ndenge nini il faut nazelaka même sponsor elukanga soki eluki nango nga te nabi estema yo bino ozoyeba ngo teke nga nabeta nzembo moko ana kini vatisa montero esala succès grave meilleure chanson de l'année oyebi ke nayebisa yo chanson wana yango nde nga nazwila sponsor na kini mais oyebi oyo eleka te masolo mosusu tokoloba yango nazoloba tokoki kodénonce te mpo problème tolingaka yango te nga ta nabeti vatisa montere nazalaka sollicité na sponsor en place ya monene et puis nga kaboso omoni oyo déjà malobo nazoloba Manu Luvaka yebi ke contrat esinamaka déjà ke non kabose azolivre concert moko na Paris na LC na mouvement na 2008 elaki na bamain mamuna oloba Manu Luvaka ayebi yango alors elaki eloko moko sponsor en place ya munene ebayeke non artiste wana eloko asali il faut tozala derrière ye batuni bacor batuni bapermission na bato baza nzinga bana kata maison baboya babino te nakoyeba ndeni so ya misien babi te ya kozwa sponsor te ye pena jamais wana pena te en tout cas ye soki azwi sponsor yaka mindele yango nalobi bakolo baentreprise wana mais bamindele batravaille wapi na bakobo ti yo yebi yango teke période moko a banobola opesa to bavisa nga kabose nabeta 5 ans na kini na bimaka te naokende ambassade boye nango où est le problème nalobi ambassade ezoboya na baraison ya accusation à l'époque avec une pauvre musique que je salue merci alongola ndiso wana lelo kwenda alongola ya selo yango pauvre te to komisa ta pauvre ko yango tozoloba ke non mama sponsoring ya makambo nzambe ya makambo atan
Mais s'il faut mettre les sponsors, il y a Veringa, tu mets un partenariat. Kabosé, en 2007, Azalaki déjà prêt à signer contrat pour récupérer ma solo. Mais Batomo va tellement battre, Talaka, Batongo va l'andi intérêt, il y a Batongo va l'aïkouna. Batika. En tout cas, démarche et salama parce que nous avons chapeauta. Mais parce que le représentant est bien, les obétants, nous. Je n'ai même pas au travail. Oui, que musique à l'élo avec sponsor, c'est mort. Bato Bazakuna déjà ba mise à la badera. Alors, musique sponsoring, il y a un rôle, un peu bomi. Musique, n'endenga nini. Na lobby, oh, na lobby, hein. Bon, on a pauvre. Pauvreté, mais bilo, caro, non, 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 yango baré ma musique, au moninga sombi Rolls, Boliga Rolls, c'est vraiment au Pamba. Hein, oyago sala soki nini. O musique tambola na mo système. Tika makambo yo kanisi musique oyo nakoloba nakoloba ndeni oba papa tabulei bazela kala tele lo mama comme frère. Yo mabeno yango yo zonga na kala. Ba père wana ba yeba mamone za la rete ba Rolls. Piste oyo zo mimanga yango moto soka pe penekaka. Yango to kende musika te. Soso kende na ba piste oke no makambo ya sikoyo yango eyepesa bien te. Tango osala ngo omemeli charge mais ma charge et comme na moment moko momango Frank Stemai yo moko na yo za conscient oyebi eza na ba mouvement belé na kin et si masute bo ba jozani to so ba travailler bien te na ebiso bongo yo mozo mi lobela siko na répondre yo les deux aussi masute le komikara forcing. Voilà, le cabot c'est tout moi fait parce que moi bato la biso photo to pesa bato moi avant goût ya Luanda. Ozo que de Luanda, ils ont beaucoup balinga musique mais depuis quand que na Luanda te? So que na mouvement kuna? Non, na mouvement na oté. Ils ont bali boso ba Johnny ba kuna. Donc en tout cas ba poulet nanga bazo mona bena Luanda avec c'est pour na bango patience ndengo wana. Vraiment ba baza sous ça. Ba pour na biso mo na nuko vraiment patience. Ata ba oli ate ba kabosana mikili 6 mois ba pemika Johnny Mbemba ebisaki nga presse ndeni biso tozo voyager te baninga ba okende kaka Luanda biso tozo kende te na ebisaki te zelatant ouais. Après abeti na Zambie dada lelo yo nana bengisi tozo kende Luanda ya condition ya bien ben ouais donc c'est c'est-à-dire quoi mais na condition mo ezaki non meilleur. Au lieu que tu aies Luanda moko ezaki non to kena ba mbulema place akola les ate ya kolia ezate et comme yo ba monaki na palanka o ba monaki na ojainda o ba monaki ozo na mabor te mais toke moi organisation kitoko ba koza na hôtel kolia na bango mauvais tondero Luanda kufi dollar ya betaka musique pona mbongo te France Stemai nazo biso makambo yo to tika makambo po omoni musique il faut ko boma bana bato kenda poto te tikola tsabango virus oyo omoni tozo kende Luanda wana pona makambo bien sûr mutako ki ne sala musala ya pamba te li foot ya pamba te azo misa moto ki ne pas se retrouver mais toko basé te geno Luanda makambo kufi te yo lingolo ba bodde ku na grand samaritain makambo sili yo lingolo ba ke kolivila yo lingolo ba kolivila sili lingolo ba geno coach Guardiola vide ou bien Alex Mfumampata vide ou bien Latif a beauté naturel la vide ou bien Donna Monica a vide mère sociale mère sociale yo kanti ba vide rien bazali Alex Mfumunti bazali hymne national en plus d'abord nzembo pardon président Katomoke Baudelaire kuyena ça biso bien peut chiter na biso na epanjoni Baudelaire kuyena olingi exporter yo na ba pays mosusu balobi ke yo molimo peto liboso la mukana pongi na tongo babembelaka yo miziki na banjelu balobeli ngai outaki na sanza na nsima ya mikolo yo kozonga ozompana batemo oyo. Non, mais félicitations. Bon, pour la biso moko. Non, bah côté wana nde yo, ba titre c'est bon. Côté wana nde ba titre, bon côté mususu. Côté nde ma voyage, côté mon bébé, c'est pas fou mama nde siko. Comment dit mati? Surtout monte on limite. Tout le ba o ezaki te kabosi. En tout cas, on a raison. En tout cas, on a non, laisser le temps au temps. On a besoin de jeunes. Yo za jeune,
ba jeune tout le monde esprit on a que nous ba vu Lutumba ba mama mise na poto te mais yo zo boya ve Lutumba so ndenge nini vu Lutumba ba sel makam na tana bango tana biso PR tana biso c'était mai il faut faire ba fille ba za bo ayibu tangula ibu moi raf 4 dans ces akabosi yango to luka kaka bakoza eloko ya pasi hein ezalaka te ntango moto ayebi mosala na ye ozompana bayebi bolo na bango yango kaka moto efuta bango avec le temps lelo moment yango ozompana moment Johnny Membe de santé c'est bon donc Johnny Membe Johnny Membe allez Dynamo Johnny Membe allez Dynamo na Belgique tukuna zakala homba la moko Yaya Kimanda kwe agota kimario papa sundola bana alanda elenya fumbwa zagala yuyu zagala ye nanya gofongola papa zagale kanga ye eve Pascal Mukuna ozawape mazembe vita na imana renaissance otobina zagala Pasteur nous monde wabetango bien te na clip pene kina na biso bien te baser fo pesa ngo liboso lelo yo zolinga kaka sumbambo ela te bat balinga ba o revesenga kaka somonia stemai babina ngo bena bien batalonda balinga biro te mais babina ngo bon bo pesa ka sumbambo la to papa Kimanda kwe otaki mario papa sundola bana alanda elenga pu zagala yuyu zagala Renaissance, Yotabina Zagala, Dina Zagala, Dina Zagala, Landribisidi, Landribisidi, Genevieve Kitoko Yaba, Zagala yu, Renela Be, Zana Golongola Papa, Zagala, Igela Coiffé, Ozawapie, Ikotela Coiffé, Ozawapie, Sia Moulexe, Aigle Noire, Otobina Zagala, Stemaye, Stemaye, Ozawapie, Bana ya Luanda, Tozali Koyae. Voilà. Merci beaucoup pour la biso moko. Oyebi ke Zagala oyo, Zagala tie mais bon, na koloba nga trotter pour comme akabo. So ko muta kabose. Na ko mbato wa mise nyonso. Bo continue koloba kaka. Na banana muta kofi. Na komi muta fali. Na zalaki pe muta fere. Siko na ko muta kabose. Bo continue. Elengande yango na komi muta mise nyonso. Plaisir na musa na nga ko yamba ba musicien. Kabose bulembi plaisir ça trop parce que message aujourd'hui nouvelle à l'élo ils sont très bien mouvement ben ba déplacement et là c'est que Zagala na maramunango mais ba to vanda ka awate après Angola c'est to za maboko makaku te ta eloko mombo ya vite fait et ko ça biso bien pour décembre pe yango ezoya vacances de l'otiki biso nzala kasana na lobige no bana mai pe to so to ki bango mabete to ga bango so to ki bango mabete yo so ko che au fini tout le monde te na lobi soki toyoki ba master mosusu eza mabete on a lobi ke mais la plaise aller ba master te biso to la rapre biso to la rapre na tout donc to ga na ba master ya on a ba master pe na ba collègue bami bimisela déjà ba album to yoka kango déjà to mi yokela kango déjà donc parce que soki mutuna kwe moko boya zolo ba ngai album nanga jure ko bima mapata o to mona ya bleko koya so to zozele koya soki koyi te bon désolé siko to zozela ba master babwaka to sala écoute to yoka te parce que ndenge to larguer parce que pour kindubile kindubile obi stemba na bisayo ngana segara trop na segara kaka mais que vive la musique congolaise mais na divagation te na position ya bien na ligne ya bien. Donc, en tout cas, c'était Maï, tout se pèle à tout. Merci beaucoup, en tout cas, je crois que tu as commis vraiment la souka. Tu as fait ça, moi, Maï, moi, merci beaucoup, mais président, moi, dernier message. Moi, un petit mot à dire par rapport à l'Ekinabinuka héritier Watanabe, à vous préparer disque, bientôt au Bima, marché de disque. Est-ce qu'il y a un conseil à lancer par rapport à la à Paris, par rapport à cet artiste et musicien, na disque n'est retiré bientôt?
En tout cas, on appelle ça héritier. On appelle ça héritier, bah, bonne chance. On a vu en émission, on appelle ça encouragement. Vraiment, à chaque esprit, na boulot, à la détermination. On a vu que tout autour, on a encadré bien, on va encadrer l'album. Donc, à côté de la divagation, c'est le premier album. Mukili, état de l'Arabiso, na makele le tochaka. Parce que ce qui résultat, il y a un logo où il zela et pesité. Ils ont la mabé. Passionné aux alayété. Ils ont la fanatique. Au bazar derrière, ils ont la paix. Passionné à biso. On a besoin de le passer aux argos à la paix. Pour nos artistes, nous avons un souci. Il y a des artistes qui biso toi Congo va émerger bien. Sans polémique, vraiment sans haine. Donc, on a dit que l'émission Rolandango n'a pas si bonne chance. Vraiment, l'album n'a évolué bien. Mokile yoka parce que zozelango. Donc, ngaka bossé na kwenanga. Esprit nanga za sikoyo branché. Pesa penché mingi sur le plan scénique. Parce que toi, on a des devoirs rebellés. Oyo photo sala pona zakalaha. Toti Zambi. Bayoka to beta moi trop. Mais tous après. Tous après parce que staff yaki que nous ka bossé décembre. Yangoyo. Na ba quitté. Oh, bien c'était. Na lo ba quitté. Tout ça na promotion à Zakala. Tout ça promotion à Zakala pour te omoni biloko nanga na grand boule. Et yaka mabe. C'était ma yebi. Nga pena za ba kulu basisa. Et puis soki moninga mutayebinga azate mutayebinga za nzambe wakelanga wana na lobango nga vrai face nanga ta mouvement tout na beta na la kisangote même ba poulet nanga baza ba yeba face nanga ti vous comprenez na nga mona loko lekelanga ti ba yaki presse tala kaka ba igla coiffe que non teto bimisa plan habité pour na lingité maloba ero bimebele bango kutu baba jaloux baninga babimisi pona nini pa ye ponga na ko bimise loko tele banga ndeso babimisi banyata bon c'est pas grave bimisi so artiste moko comme ça to clôturer la soleil na je bisoke nga soki na bimis donc soki yo o tsembe nanga et que na bimise loko ka décembre te ponga beta musique à décembre te toi na mois de na beta musique à décembre te pour décembre na beta la musique à décembre te nga pona bimisa eloko na tala ka sanza esike telemeli trop sir na yo ya makasi na boy ko bimisa po so nga na ko bimisa eloko te po erate po soki na buaki ka eloko désordre ba ko bossa na ba plan tout robima na zo biso maramba solo mais siko faut ça nini faut to tika chance na bana mai ba bimisa album biso album na biso voici l'artiste et koki ko bunda to ko bunda na album na bango pour déjà toza prêt pour to réactiver promotion nango alors moi toza en cheval ba production toza ba production promotion et boité mamuke fona lo bango vérité ça aussi pourquoi non na solo ba pena wana lo ba vérité na sincère promotion en tout cas ils ont boité na no dimi parce que toza trop tozo luka moi ba piste ba production poto bima biso to umeli moi trop na kina donc moni photo bimara to ke mamboka moko 1 mois 2 mois to zongi to koma pena umela rapé tout ce kazo kenda nga ou bien mois 2 semaines oye bon na aussi poto za umela semaine te na mouvement de Zambie okenda ko umela ki wata mais Zambie pour la première fois papa il faut pas petit peu ba kota mo ba cours vite fa anglais ba give me net toi na comparateur biso moko mole mikaro epsa nga te presse nga sona ke Zambie pena presse il faut qu'on t'accourt anglais ngabia na na futa minerval kuna donc c'est un président clôture biso en tout cas OK to man naskemba ça yo moko ponela na bonga nga na vandi ça obi te misika mutu moko peut clôture biso Johnny Memba lo bagi Memba ça mais boki Dynamo na alors que Dynamo Johnny Memba na bandi ça na Canal Plus Canal Plus ça ramo vocal mu kaka ya ilaka peut-être ilaka oyimba ni ilaka naimba tene ndaka naimba te oyimba na nini naimba na Grand Samari to ria saba ita mon amour Fabrice Nseka tu es mon bonheur tu fais battre tout mon rythme na yo ya chaque fois na lela kana mbeto Fabrice Nseka
Bruno Lubika mbongo ya propre kalibo inanga nga nalingaka ye ye pe yalingaka ngai na kuvanda na ye ya kovanda na ngai. Reviens, je t'en prie, opelisa yanga motema mada mela koleka bougie. Merci, allez. Des personnes qui ont vite fait pena par. Ouais, mbote na Paris na Patricia Baby, Bambote Belé et René Labé qui toque. Merci beaucoup. Des personnes alors. Mais peut la pesa Titi Lumbo, la pesi Velangai, Sami Bouchab dans Londres. Alain Dinamo, Landry Bissid, na pesi Velanga Arimen. Merci beaucoup. Askebas, Johnny Mbembe, Mutaoto Loba. La pesi mote. Pas Velanga Landry Bissid, Alain Dinamo, mère nanga Gisèle Massa. Oh, le point. Ouais. Bana poto. Merci tous les cas. En tout cas, soliste na biso yeyo. Moni mtabe telebiso zakalaha. Vraiment en tout cas, ça biso maman na plaisir. Kombo na Horizon Solo. Mona Banzalemba. Tana lobaki Banzalemba botelema. Donc vraiment mokile telema ki Horizon Solo. Tous les cas, moi des personnes. Na pesi bona mabia lavé na ngai azana kati ya Luanda zolanda ngai Jimmy Likai, le célèbre japonais canadien. Christelle Kinoa ni boss na Allemagne. Merci beaucoup tous les gars. Tout ça bon on a Onyama. Onyama sala vocal wana. Onyama salam. Kila sila kisi logika mokili singi maloleka. E vocal wana. Onyama nyama nzoto yo. Boma nyama sasana yo nyama nzoto na ngai. Samantha ebisa na Dorcas. Bisika yango ya chaki ya ulembi na motema ezokende maweo. Merci beaucoup. Mon bon pour naïko aimé vraiment bien. En tout cas, tu as pédicure. Ouais, la pesi mbote na bat baolanda biso la mikili sans oublier fait ngai Chacho Dembela double. Luanda boki pa ere yango. Ouais, bana Luanda la bosanité la zana Lindon Manzara. Bana Luanda Lindon Manzara ozawala la ebiki tozo ya Luanda mama Kati. Sans oublier nganda Monica na Luanda. Donc tozo ya wala. Tozo toujours si ma papa quoi. Merci beaucoup, allez à tout à l'heure. Viva. Ouais, en tout cas na pesi mbote na bana Luanda. Ser nanga la di poati motema dona selenge kala mingi tozo mona biso na kabose bulembe ya kotumba ya rubia. Ba Bubul Kafinga, ba Niklet Kafinga, ba Cécile Nzumba, bino tu ba Shagi Boston. Eza ba bango tu baza kuna bavanda donc ça bien à rotoko donc ya kosakana te. Ser nanga la di poati toujours n'attend. Allez, merci beaucoup. Obama. Ah, Obama animateur. Allez, on y va. Wa na peska bana Luanda velanga Libanais Magangu. Ndega oyebi kaka papi kibanda somba lelo lata lelo na bosante Kaliboy na musika mifini to Chantal Tololo wana baser nanga donc kitoko bazela yo bazela nganda lelo na bwa kates la bombe ya biloko asika toza bongo na Naomi Label bana Rwanda bate bazali na pesi mbote na dola Monica na Londres da babi tantini zoa danger tantini zoa Naomi Label yo Facebook il faut tourner bien tourner bien faut tourner bien pour Nicolas Sanga geno ya leki bato moko bona comprendre tozongela parce que pas problème tourner na bien comme si mto tindika to Naomi Label yo autrement dit la Brésilienne do ya na nyonso la Brésilienne surtout na ya nyonso na nini ya bana sisi 5e génération do ya na bino yo ba présidente yango yo ya bango yo na beauté do bana bakar ata bana bakardo na lobige ya na bino yo ya boyanga aya boyanga anga pino ezali tozongela kana ba danseuse émission kana bino toyela ngo esa biso bien pour tout so longi toko do la Monica na Rwanda tantini zo kana to kana kiti tozo ya Facebook toza bongo na Gisèle mais ba danseuse bokimate en tout cas bokimate s'il vous plaît bosa musa na bino Angola bokende boye so vandi kuna su star kana kin avoyaka tous les cas na pesi bambote na bana Luanda na pesi mbote na Star Kitenge na pesi mbote na BBC Nzongo Annabelle la chinoise noire ba gros bisous donc ba kabelo tu wana po ba serba nango prise toza bongo na Shalamama quoi na minute na pesa ka bana Luanda mbote na pesi petite sœur na Sandra ba bote ayibo mbote na pesi vie na la Joseta place tozo ya na pesi vie na mongo ya bona mabiala do na minute Luanda roinda mabe osa biso bela chez nous na Monica sœur bonjour
Bonjour. Loba Kombo. Ouais, nga kombo nga linda maki nous fille CRC depuis si ba fanatique na ba mbote belé toujours boya kalamik mais muta okima te je pense que et aussi abiso pour Luanda peso vandi kuna keba okoma kosa musa musu merci beaucoup na batutu batala biso benita dior na Luanda batutu balonde biso na Luanda surtout na Palanka bosumba ba CD na be kuna ba pirata biso beto ndiamo pirata biso pour bosala rage kende bien merci à Alain Dynamo l'homme qui respecte ses paroles merci beaucoup également à Gauthier Mascotte, le boss idéal. Je n'oublierai jamais le vieux de Djongonda Imen, la terre avantageuse. Merci beaucoup à Mersiko, la première dame de Lausanne. Moté ma vie n'a Gobelich à 60 ans bientôt, mais Makambu, toujours. Pareil, Andiri Chelouawa, un enfant, pas comme les autres. Merci beaucoup également à Blandine Landou, hein, top modèle, bien sûr, en Italie, au Tarabiso. Et puis tous les amis qui aiment Franck Stemay. Je n'oublierai jamais, bien sûr, Bandekutu batala biso Fiston Bawel tonton Nyuluk kabosé on a bigolinga getro. Merci beaucoup à Tertio Mukumi toujours en Belgique et merci beaucoup également na Bandekutu balinga Franck Stemay à travers le monde. Je vous aime beaucoup. Président Tokomi Nasuka, peut-être un dernier message et bambote batono ba ige la coiffe côté. On a venir fidèle de fidèle quoi. En tout cas merci beaucoup Stemay. Na bandi ba propos dit ce qui est dérangé bateau bolimbisi. Et au dérangé te pour le mabete. Ah ouais. Donc na pesi ba salutation pas ya Malolo, le russe la Congolais, Château Roger, Koyate, Blaise Bamfumo, Douve, Mouweni, nouvelle collection à Paris. Et puis, Napesi, Pichumbombo, tour de contrôle. Petit nom Mike Lovalova, Bambo Tebele. Dans sanité, si à Molex, Aigle Noir, Elbito, na Saint-Denis, René Labbé, Geneviève Kitokoyaba, Binoso famille Mobimba, Bambo Tebele. Tout ça en pleine préparation, il y a tourné dans Bisso et Angola parce que tu en as 10 concerts. 10 ouais. Oh là là. Tu en as 10 concerts, tu as Bandana Luanda, tu as Kota Lukapa, tu as Bengela, Badundu, Bakafunfu, Kabinda, Simane Torzon à Kishasa, pour te présenter l'album. Et puis, tu as la Mopanzi à Pente Noire. Vraiment, tu as raté tout le temps qu'on a une vidéo, tout ça, tout le Kisaka. Obligé donc. Mais bon, total, ceux qui monétisent les la bon. C'était ma épée à accompagner dans le cadre de la Gaga pour échanger. Il y a un Hollande, voilà. Donc, na yango, merci vraiment. Na ba soutien bossa la biso, na ba conseil, tous alliés en plein préparatif. Bientôt, il y a le Romoro Boye, mais tu vas dévaler dans nos thés. Pour si tu as moi nous les voilà donc prochainement tu le président merci beaucoup pour notre Moro parce que pour le président merci à Fanny Bongende de nous suivre merci à tout à travers le monde tout matis que de ce live ça biso bien merci beaucoup au revoir Congo France France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com